Prophétie de l'Éternel, oracle, je vais terminer. Dans les jours à venir, une église alimentée, en pleine construction, oracle de l'Éternel. Dans les jours qui arrivent, une église alimentée, quartier industriel, en pleine construction. Et qu'on les garantit avec l'information. Et qu'on bambana à moins que responsable à se repentir dans ma salle. Et vous vous souviendrez de cette prophétie. Ainsi parle l'Éternel. Encore un grand serviteur de Dieu va tomber dans le couloir de triomphal. Encore un autre va tomber. Deutéronome 27 et 17. Alléluia. Oyo azako longola borne oyo bakoko batia. Amen. Sonyo ko la bango. Kongo tomboma. Amen. Bakoko baloba zemi ezonga simate kendara liboso jour olia ligoro do ezate jour oyo bagale bimona nzoto donc ebimara jour yango moko elinga bote balandia info plus HD officiel TV, c'est toujours moi votre humble servante Godé Boula Matine, on m'appelle Jeudi Boula la Colombe. Lelo na yewana na mana mingi olobate mena olobaka même mama mo oyo biso tozala toujours tolobela rabatu. Toi balobeli abatu ya parlement te me ya micro kande na zabo liboso ya caméra nanga batu babengi ebele bakomi balobi donc je deboula il faut zonga lisusu ozong c'est biso batu mo boye wana mais je ne suis pas servante de Dieu mais je sers Dieu d'une manière d'une autre na ya te pona ko corriger basali na nzamba minene ou pona ko porter bango correction non na ye juste kaka poto le bela moi likamuke po parce que c'est la population ba téléspectateurs nde batindi biso tolo bayango tozomona mbilinga ezokota na kati ya ba église na kati ya ba etonga na ndenge ko sakana te biso toyebi que ba pasteur bazalaka wana pona olakisa biso nzela oya okende lola parce que biso nyonso nde eza boye tozelaka kozonga Jésus Christ jour oya. Donc, ba pasteur, on débat biso comment est-ce que ya koya, comment est-ce que tokutana na ye, qu'est-ce qu'il faut faire pour tokutana Jésus-Christ. Mais na grande surprise to mona ba pasteur ba otika biso na kati ya ba esanga mobo, atiki biso na kati ya esanga boatu te kaite okobima ndenge ni na kati ya esanga wana. Voilà un peu eloko oyo toyele eloko lobela. Tozomona ba pasteur ebele, surtout ba pasteur congolais, surtout ba pasteur kinois. Bazo pesa biso bulu eki na kati ya église makasi balandi info plus HD officiel TV balobi je deboula ba pasteur bazo mema biso na mbilinga makasi et soki moye kozala olobela nanu biso dernièrement awa na plateau na ngai Godé Boula Matindu ya info plus HD officiel TV na yambaki ba serviteur de Dieu moko ba ekobeta masolo ya sortie officielle. Il y a université na bango o babimisi université eza o toyebi ya ba cours nde tokendaka ya ba option ou ba nini te université eza université biblique bazote ya batu comment est-ce que ko servir Dieu comment ba dimension nzambe ezalaka comment kozala na présence nzambe c'est ça université na bango mais ba serviteur de Dieu wana ba utaki quelque part. Et émission anande et suscité mambo nyonso oyo lelo ezong singa lisu na plateau. Aujourd'hui je suis seule parce que eza population ou ba téléspectateurs nde batindinga na loba yango. Na yambaki bandeko wana bautaki epa ya évangéliste Roger Baka. Bazaki vraiment ba proche na ye o bayebi très bien o bayebi ndenge babanda kolala soki wapi ndenge balamuka ndenge babanda IFC. Et aujourd'hui, et ça là qui est baka bonane évangéliste Roger Baka. Na okabwana bango baloba pe makambo ebele. Mutu na mutu apesa qui raison na ye o et ça là qui est akabwana na évangéliste Roger Baka. Et moi aussi dans mes questions, nazanga kite kotuna bango que est-ce que évangéliste Roger Baka azaka mabe azan lika malamu te et ba pesa qui peut ba raison na bango. Et maintenant je veux dire quoi o ba téléspectateurs balobi na loba. Kosa ela nzambe eza bien. Je pense que mutunyo so lelo soko tuni ke yo oza chrétien te aoboya. Mutunyo so il préfère babenga e chrétien sauf que ba musulman de balinga ke chrétien te mais biso ba chrétien to ebi ke mutunyo so linga ka babenga e chrétien. Et kozala serviteur de Dieu pour moi je pense que c'est une vocation. Ezambela eza ko benga ma o nzamba bengaka. Lelo soki nzamba bengi yo mutu moko boye o servir nzambe.
et kozala bien que ozala pena batuna entourage na yo. Parce que si on rentre dans la Bible total un peu Moïse azaki wana, mais tout autour à Moïse, il avait des gens au babanda ko soutenir pour que à avancer dans nzela na wana bien. Mais s'il était seul, il n'allait pas faire ça parce que de un an, il ne parlait pas bien. C'est un bégayeur, Azaki bégayeur. Nzamba ebisaki abi non, tu seras là, Aaron ton frère à Ozalawana bandosunga. Tu vois que Nzamba emoka bandaki déjà qu'on recommande Moïse que il faut zalakana batu au barosunga pour que on avance très bien. Tout le monde qui ba Josué babima qui ba combattant ou babunda qui bitumba. Et d'ailleurs c'est Josué nda komisa qui bana Israël na mboka nelaka. Je suis pas trop dans la Bible, c'est juste histoire obisonyo sotoyebi. Parce qu'il était avec Moïse ou Azalaki leader. Mais on trouve aujourd'hui que nos leaders, Nambo Kanabiso, leaders, surtout que leader, il y a l'église, baza vraiment kofongole la bateau baza sima bango ba portité un leader à cause ala na za leader ye mwanga nzama fongole monoro nyonso ezoya ekwe yakana monoro nae bino bateau boza sima na ata leader atondi ndenge nini atelinge pasuka au bando kanaliza ngokaka so libumu etonzi kanalize ke na likolo o likolo etonzi kanalize ke na o tina mutu evimbi. Donc à reconnaître que si aujourd'hui je suis ici c'est parce qu'il y a des gens tout autour de moi. Attends na le micro boy. Je peux prendre mon micro comme ça na bandi na koloba. Alors si mon réalisateur n'est pas là, elo ni ya malonga na salle. Donc tozala na mokilo tozala kaneti 5 mètres de la 5 doigts de la main et zala kana pona ko se soutenir baloba musapi moko elongola acidité. Il faut sangana musapi liboko musapi moko esokola relongité, il faut sangana. C'est ça oyo lelo to mona mais batwana bayaki na plateau na nga baleli ke pembeni ya évangéliste Roger Baka ya malunga ezala kité. Il ne se retrouvait pas. Qu'on se retrouve tes na sens na ba sens belé financièrement wanda ko se retrouver te oza pemeni ya grand évangéliste ya Kinshasa o biso nyonso ndeza beto yebi évangéliste Roger Baka ba tikotaka beta ba rema o ya beta etomba juste abeti loko boye na temps lobaki na minute wana pe so abetaki on est na décembre babiti toko banda février mars avril likamoko esale matin et ko tomber bongo biso soto recourir na ba vidéo wana et alobaka boye mais bato basaki pembeni na ye banda ekolela parce que lelo otokoma omona so évangéliste moko ou prophète moko apesi prophétie qui tombé juste la personne o ba prophétisaki pona ye azala censé il y a kopesa offrande moko ya action de grâce pour na loba nzambe o ebimaki alors bato ebele babanda kotinda ba offrande mais bato bazaki pembeni évangéliste Roger Baka babandaki ko se retrouver te et lelo na surprise so munene bayaki suna lisolo moko o atangai nazalaki vraiment surpris ya koyoka que évangéliste Roger Baka a déraillé. Si je dis a déraillé, donc il a laissé Jésus à côté na makambo mususu o bango mo bayebi bazo préparer le komora soki panafricanisme. Si c'est quoi ça m'a étonné parce que nous on a des vidéos TV za radio te. On a des vidéos ya kala ya évangéliste Roger Baka o ya beta ya ko condamner babiloko wana ezali. Mais à notre grande surprise toyo ka subato na baye kolobaki non évangéliste Roger Baka a koti na côté ya batuana. En tout cas quand na utolo baki TV eza radio te non senga nanu na ngambo machine batela biso extrait ya évangéliste Roger Baka o ya bandaka ko condamner batuana o lelo balobike ya komi na bango. Allez-y. Moko azo souffrir pour la politique. Moko azo souffrir pour l'économie. Moko azo souffrir parce que le peuple a oublié son destin prophétique à cause des pasteurs qui ont détruit le peuple de Dieu. Accordez-vous avec moi. Chaque lundi, chaque mardi, prions pour que le jugement de Dieu tombe sur les pasteurs qui dispersent le peuple de Dieu. Afin que le plus tôt possible émerge une nouvelle génération. Dans l'évangélisation, dans la musique, où les musiciens chrétiens commencent à faire profession de l'œuvre de Dieu, jusqu'à vendre à plus de 4 000, 50 000 $ un concert avant de jouer. Osana Yehoshua Hamashia, mon cœur se déchire à l'intérieur de moi. Lève-toi, Sion des saints d'Israël, afin que ce peuple sache que tu m'as envoyé. Trop c'est trop, mes frères. L'Éternel va paître lui-même son peuple. Prophétie de l'Éternel, oracle, je vais terminer. Dans les jours à venir, une église alimentée, en pleine construction, oracle de l'Éternel. Dans les jours qui arrivent, une église alimentée, quartier industriel,
en pleine construction. Et qu'on les caractères fait battre l'information wana. Et qu'on bambana à moins que responsable na yango à se repentir na mambazo sal. Batu bako kufa na église wana. Et vous vous souviendrez de cette prophétie. Ainsi parle l'Éternel. Encore un grand serviteur de Dieu va tomber dans le couloir de triomphal. Encore un autre va tomber. Quant à moi, je me donne de la taille, moindre de tous, le plus petit de tous les serviteurs de Dieu, commis pour susciter une nouvelle génération à l'Éternel. Deutéronome chapitre 34, le verset 5 à 7. Nabino so wanandako. Toko vivre nabino jusqu'à 120 ans. Moutako kufa avant azati. Pas de mort physique précoce. Et Tobak ici. Moïse n'est pas mort de la mort de la main de l'homme. Moi encore, tous les élites de Dieu qui me regardent dans la télévision que Dieu a suscité. Partout où vous êtes dans le monde. Et vous voyez les passer mourir. Mais vous ne croyez pas pourquoi aveuglement. Au contraire, vous êtes tellement souvent fingangai. Ngai na osala musala nanga. Mukolo nanga kokoka nzamba kozwanga na okende. Parce que na cette éternalité. Mais na kokufa lelo te pona zana na musala kosala. Oui, Balandi Info Plus HD officiel TV, je pense que Bino Nyonso Boyo qui comment est-ce que évangéliste Roger Baka a banda qui condamné Batouana. Mais à notre grande surprise, Batuka Obaya qui sont na plateau na ngayo bakabana qui évangéliste Roger Baka, Baya qui na masolo ke asangani na Batouana. Nangai na Bino Nyonso to kamwa. Et banda ndenge ni ya ona lobai ke zemi ezonga asimate kendaka liboso. Donc, vérité éthique à la cas koyebana un jour. En tout cas, nous avons tout mingité. Nous avons dit que la bino tambola d'évangéliste Roger Baka avec les gens oya bandai ko condamné ensemble. Avec des pratiques oyo soit total yango na ebité soki tobenga ngoni bientôt lo banini na ba pratique wana ya ko panza banzungu na ebité dans quel verset biblique parce qu'il y a dans Bible makasi ya pesa ba version makasi na otu na question te. Dans quel verset biblique la cérémonie à bongo ezali, je ne sais pas. Nazam moulai mingite menatiki ka total sous vidéo. Amen. Maloba oyo esalema. Amen. Et courir avec rapidité. Amen. Au nom d'un zamba kela likolo pe na set. Amen. Oya saba limite ya mboka na mboka. Amen. Oya lobi na Deutéronome 27:17. Alléluia. Allah kela mama be. Oyo azako longola borne oyo bakoko batia. Amen. Sonya ko la bango. Kongo tomboma. Amen. Ah oui, Balandia, il faut plus HD, bino moko bomoni, TV za radio te kande na ebisaka bino. Ngape na kamwe kande bino bokamwe wana. Lobby to kondana ki bango, lelo toza ensemble na bango. Cela veut dire quoi? Wana eza question oyo biso na bino nyonso totuna. Je pense que tozwa ka réponse nango. Omoni ndeka na lobaki ke zemi ezonga asimate ekendaka liboso. Jour olia ligorodo. Yango tende ba kwanza ebima ona nzoto. Makwanza ebima jour mususu. Ezoka mwisa makasi makambo ya bongo. Balandi Info Plus HD. En tout cas, évangéliste Roger Baka, c'est un grand serviteur de Dieu oyo. Biso nyonso tozala so vous appelle na TV beaucoup évangéliste otikali. Oyo kamakamba bonzambe zo koto na mutu ozwa pe boyebi na ngombala moko. Mais ça nous étonne na makambo wana parce que quand on dit ce qui panafricanisme, d'abord na kati ya panafricanisme, ce qui panafricanisme, Jésus n'est pas là. Mais nous on sait que évangéliste Roger Baka parle de Jésus. Si kotango ke kokota kuna, tolo banini, disons que tous les prophéties wa banda ko ebisa biso. Ezaka ko uta wapi parce que batunaye obayaki na plateau nanga balobaki eloko moko ezaki très important très capital balobai nini balobai que ba prophétie oyo évangéliste Roger Baka banda oleka na TV azopesa ya kolobaka o na limité église moko ya munene kokweya o boye kosala maboye o mutu moko kosala boye balobaki que ezalaki ba prophétie utaki na yete ezaki ba professeur utaki na base na etika na bengango base
na bato bazaki tout autour na ye donc mutu moko ko mona na ye likambo nzamba la kisie aye na ngwe pa leader non leader tale loko na moni balobi boye leader azu abimiso li abimisango ke non na kati ya nzungu moko nde tolambaki loko ebimi leader abimisango lokwa ya ye et quand la personne là veut faire une action de grâce on est tombé na maboko ya leader et leader au lieu à penser que non il y avait quelqu'un qui avait amené la prophétie non leader azui atie na poche na ye leader azui abeti batol na ye leader azui asombi voiture na ye tu vois nde loko ezosala so tota na baeglise ebele lelo ezokabwana ezala bongo basali na nzambe bofungula mitema quand vous nous enseignez l'amour il faut bobanda yango bino moko quand vous nous enseignez kokabola bozoteya biso kopartager bozoteya biso makambo ya bien il faut bino moko bobanda yango humoriste moko alobaka bi soki mwasi ya pasteur abeli bandimi baosangisa mbongo po mwasi ya pasteur akende hôpital mais so mondimi abeli pasteur abondela po la mondimi mbongo aosangisa ezate mo so mondimi ana obela maladi ya mpiaka parce que mpiaka pe belisaka et suka wapi. En tout cas, Balandi Info Plus HD, j'ai pas trop de commentaires à faire sur ça. Pour Nalelo, je pense que na Sukiwana, Bandeko, oh, balonga ke pa Roger Baka, Baozonga, les sous na plateau, il y a tant de questions, oh, botindi to poser les bino, to poser yango, pour que vous ayez réponse na bino, pour et ça là bien, je ne suis pas là pour condamner les hommes dédiés, mais je suis là juste pour dans le baka ou dans le baki. Merci à mon réalisateur, Gypsy Aboni, les valables, bye.